MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Nan to mo ba santo te me bande go ba bolingo ba dossier ke zoni abo so na mnazi la mo ba santo no risque ezali ba match am sous pour là to flash ata ti mo ba santo e kokaka mam so to sala sima nini ba uta otindela ngai photo bozo mona na son na message sur les colonnes ne peut pas beaucoup on est ça nini o bo finga na mte bo yo kana noter OK ngate vous na créer ngate vous na inventer mais bon comprendre pourquoi na ekolobe là parce que ngana bisa ne so ngana ekoloba c'est que ekoloba ezali nini balobi frère Christian Mukuna aziem ici comment les en Enis Koutino nazo confirmer information té nazo affirmer pété OK popino bozala rabouye ote yene muto ya lobango alobaki kezan ndingona nde ba moko sela makambo mutu moko lobe akomina na commentaire ono ngana ya loba na batuke nzamba révéler ngaki Joseph Kabila Koufi Asolo monde ba kosela bat makambo bokanga na cheko manzambe na mangona bien moi j'ai parlé de mes convictions à moi par rapport il y a ba vidéo na ba message nazoaki bokanga na tanga ko manzambe to nobel kambo il y a vision to il y a révélation que nzamba laxina Joseph Kabila Koufi c'est ça les Congolais nakangi parenthèse balobi azemisi Enis et qu'ils ont dit troublé frère Nabiso les fali les fali chrétiens ceux qui fali gospel ceux qui n'est frère El Marabi Moyeso na autant on l'a vidéo na mo il y a quelques jours passés sur quelques semaines passées en fait mutu pendant na yeli na pesa message ezai Olivier Kalabasi hein donc chité to conclure na likamboze misima ya moi za penze important trop te mais na yeli na Olivier na mona qui est plus ou moins 2 semaines passées ça ko se déchaîner aza ko katana bonala na des vidéos moko ezaki abande ko lobela sur ndeko oyo comment les rana atika comme le tranquille et aso tomboka ya mi balé na Hollanda azo lobela fi azo lobela mambo azo lobela Enis ando ko limisa mai fallait pas la chat clip sur mon coquin non ça de comprendre mon émotion moi j'ai dit bah azolo ba mambo Enis azo tomboka nini o non batika kombo na ye ya ki pa na ba monter attention ka ba to sur mobile to sur ces métalité en fait azolo ba lo je crois pas que frère Olivier ba Olivier Kalabasi comment il se comporte naki bo mwana na za na banda na yoka ton après na divorce topé kokabwana Olivier Kalabasi na mosi je crois ba 3 ans déjà moi na tikala ko mona te na tikala pe ko yoka te Enis na émission to na vidéo to na landa atikala ko sala sortie médiatique te la pauvre a sala ramo pété mwana bato ni membre mo ya famille Koutino o ayata makombo Olivier rien balobela mambo na été mais bizarrement yé mutu aya ko beta masolo sur famille Koutino sur ex naye donc Goumen il y a plus de 3 ans ici il a raté Olivier au contraire mutu atanga kombo ya Enis ezalayo Enis atanga jamais kombo la ngana mona te na yukate soki ezali ba neboti ndela na vidéo na mena ebi ke ezate et batu baye ba nene ke Enis bakabona na Olivier et ça parce que Olivier sala ki émission tamba boye na kisasa kuna donc bazana na France na poto famille Koutino est décidé bana bango bakita basonga Congo
Enisa Kitty, Grâce et les autres. Ils ont travaillé sur le ministère. Sur le projet, ils ont la famille en habité. Olivier pas mes mamies parce que il y a un dépend dans la famille Koutino. Comme on a comment ils ont bon. So quand la famille a combo. Yo ozu combo na ata oza mobali. Ndenge Kevin Kasse ya comment Kevin Olangi. Bana ba robota ba baza ba Olangi. Olivier Landa Mwasi akenda ko s'intégrer au côté de la famille à Mwasi. A ça la raté et l'autre ba laisser ba beaucoup la raille. Bino boyebi mobali soki ba rôle et c'est versé respect à la raté. Du coup bana opese sika ki mobali te. Nandenge mo sia baya na ye ba limba. Famille pe parce que déjà papa continue de départ linga libala na te. Ba maman ne bazala ba maman en complicité na bana bango comme moi na ya Mwasi, moi na linga mobali na ye. Maman salike papa ndima libale salima. Ya mam to bela kaleleka nango. Baboyi ye kuna ayo zonga France, ayo sa l'émission bandeko. Après tamba balobi lobi ba pese conseil atiki. So evani moke 6 mois moni na kokite ayo ko lobali susu. Mikolo leki awawa. Déjà na tomba ba nommé Grâce. Olivier a reçu les soumissions sur les réseaux sociaux. Batom susu bato ko reçoit ba poste pour la mi bien machin. A critiquer ces mecs qui naïe Olivier Kalabasi. Quelque temps après, même pas 6 mois, na auto Hollanda vidéo na quand ba matériel ba live. Azo seka azo beta azo seka so pena Mwasi na ye bazonga ni to pe bazonga bazonga na batuni o mais apparemment abio bon ce que so zonga ne saline ya ma bete na sala émission na mena bossa na vidéo mo ezali. Mais c'est tellement ça fait longtemps son nom na lukango oliamata. Olivier oh so bazonga na Mwasi neza esa nini eza mabete eza bolingo après abando komisa seme kinaye ando komisa ministre Grâce Emi. En fait c'est sopan Olivier, c'est sopan bilo zo ça les autres n'auraient été tala moulayo zanango. Frère, respectez à ta taille na yo ya pamba. En plus oza star oyebani. Omi komisa sozi ya ipupa lipasa olata komba respectez ta komba fali oyo zwa bat bango mo bengo frère fali respectez à ta yango les honorer yo te frère. En fait c'est ça. Et mutoyela ki batu dossier ya Jimmy Ngalasi eza Jimmy hein que non moi na continue comme moi c'est Jimmy Ngalasi ye asala live na YouTube so pe na TikTok awa to landa yango baso poser ba question master na yabo mwana ndimaki te akoyi ko beta ye musinjo ba ebisie moi si possible kabwana tika sa vie na ye attention les camarades na sali ma bé parce que ils en ont envie continuer yo pour jouer no luka moi mususu tika so robana babala na bango pesa e chance bande ko babolingo moi na bato tanga kombo Olivier te atanga kate do baba kalikila kaye atamukete bakalikila frère ata mukete au contraire ils ont ambasso ni biloko au moi na mbalo asala el marabi moyesu oyo a une crise d'identité a mes commissaires fali et pourtant azana ba potentiel azana ba talent azana ba grâce à s'afficher lokola Olivier yemoko a osala nepe kombo Olivier oza mobali kitoko oyibi ko composer nzembo bien que o mondaniza rango so o tiki onga na bunzambe ezana sens oza oyebani oza na kombo likambo nini frère likambo nini mamba soni boye poto chite na likambo zemi na confirmer te na nzo affirmer te Olivier na Grâce bakabwana Olivier akukana eko cha Grâce zemite pendant 3 ans bavanda akukana eko cha zemite pa kutino mama kutino HPC pour ça nata koko mo bazana bangote na peut-être soki elie la zana mwana mais bazana bakokote. Ce qui Christian parvenir au tcha initié mais moi j'allais pas pour le lobby tout c'est pélicada ma béca peut-être que et les qui n'a pas voie illégale fallait pas pour baba santo mais ce qu'ils ont de moi n'allais pas pour le to comme nzambe ce qui c'est mes côté to célébrer
Ce que vous avez dit, vous avez diabolisé. Si vous avez cotisé, bravo, félicitations. Ah oui, anglais, congratulations. Congratulations. Olivier Koyeno Rochazemete. Christian Tchenaï. Ah, Tchazem, félicitations. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosotu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe pokwa zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bangelo
nakia kolianga lolinga lingi mais par son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. balobi que non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te oyo milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo